Matondo bandeko balandi émission Bayindo Bola Muka. Mboto mabota mabino, mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo, mbote na bino bandeko yonso boyebi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Bayindo Bola Muka. Tomeseni koloba ekoyaka o mabota mabino na tina seyo kokoluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alai na fulu yango moindo alati na basuvatoma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele yetonda nkita talantina ne songia nzila fumu kusukia mzala mpanda na ngola baye lisusu kokoba bongo misala ya 1921 mponi nite bangunza kati na religion africaine vuto mafubu kimbango baye lisusu kozongisa moindo na isika abungela talantina manaka mabiso mabianga mibongo Bayindo Bola Muka tokolikia mwa ntango mwa mikolo penza edwi to monanaki lisusu te kasi tokolikia misala mikangaki mwa mingi nde salaki to monana penza te mwa mituna mikomami mwa mingi bandeko mosusu bacholi bandeko mosusu bakanisi kokima bakanisi kobanga balobi bolobaki mingi prophétie ya 80 président sika Emmanuel Shadari tokomi na 5e président ba prophétie kokisami te basusu bakomi batuni mituna bongo sika biso batotondimelaki prophétie ya 80 président lokwa baponi Shadari tondima totondima te mituna mimike lelo tango mosusu tokokoka te kokombolo bongo bamituna babino kasi na mwalo mbango kopona dauphin kopona Emmanuel Shadari bolandaki ne songia nzila na mateya ya mongo Kongo kolimbola tata kaka bepa ina biso bato moindo soko sali testament bakanisi ozeye kobenda liwa bino bandeko bozena mikili ya poto boyebi testament sale makatango mosusu 30 ans 40 ans avant tata zena nzoto makasi azeye kosala m'a préparé testament tokoliki ebetisa bato mabaku te omoni lelo bato bati kombo ya mfumu kimbango na théâtre ya mangobo ya zwezwe emingi mpo ya makambo matali politique lelo bato basakaneli fumu kimbango pona maye matali politique lelo bato bafalsifie prophétie ya fumu kimbango pona maye matali politique bato basakani na nesongia nzina fumu kusukia muzala mpanda na ngola rien que po ya prophétie totilaki bino bokala ya nesongia nzina fumu kusukia muzala mpanda na ngola na 2000 na salle culturelle il y a zo tango yo fumu kusu alobeli prophétie masanga nini ya boindo masanga nini ya muyesu o lelo tokomi komona na ba muyesu batelemi balobela prophétie en fumu kimbango ezalaki na 4e président te kasi na 5e président soko boti 5e président ba facteur ya 4e président akotwa bokonzi na bomwana 29 ans président Kabila dui pouvoir soko boti prophétie na 5e président jeune nani ye boko pesa pouvoir po balana na prophétie na maloba yemfumu kimbango ako ala doué calme ekobale na nani tokolikia lelo bato bakomi ba donneur de leçons bato baze ko pesa nane songia nzila fumu kuzokia munzana panda nangola leçon ya bofumu kimbango tokolikia lelo tokomashe ba mote soko kombo ya fumu kimbango efandi na sommet soko kombo ya fumu kimbango lelo bimina na makadame na ba grande route mituka yonso presque oyo kokendaka nzela ya Congo Central bandundu bakozanga te effigie ya fumu kimbango
mosala ya nesongi ya nzila oboya upa. Il y a 25 ans passés, 20 ans passés, ba pasteur basé koyemba na église. Depuis qu'il est mort, il n'est pas ressuscité. Wana basé ko tia kombo ya Mfumu Kimbangu. Ba pasteur na ba église. Je connais le nom de Kimbangu. Depuis qu'il est mort, il n'est pas ressuscité. Mais le nom de pasteur balobi, tu reconnaître que Mfumu Kimbangu azalaki motindami. Il était un prophète. Mosala ya nesongi ya nzila. Toyebi ke bino bolingaka tozwa bosembo tobomba tozwa lokuta totia bizeuzeu mpo ya koloba na bato. Te tolobaka bosembo zena ntina te batia yango bizeuzeu. Pe lokuta ta soko kotia yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta. Tozonga vers les années 2000, 2001, 2002. Bato nini bazalaki kolobela makambo ya Mfumu Kimbangu. Bakolobela te po babomelaka yango bato. Lelo bato bakomi kosepela na biso lelo. Na ya lokuta na ya bosomo. Soko afandi na zeko lega abi o moninga nanga tokola na ye. Oyo peti na ngai na nazaki kopesa bilamba na ya solo na ya lokuta. Mpo sango ya Mfumu Kimbangu ekomi kozwa en plaire. Tango to alaki sango ya Mfumu Kimbangu bato bazali kobangela yango. Nous étions considérés comme de fous. Bato ya maboma. Ba demo babo mabiso lelo lobi mosika. Nani ya fingate. Tozali ko prôner bondoki. Fumukusu atelemi batalisa mandoki. Totila bino bokala. Ba débattre. Na ba pasteur po ala kisama monene ya Mfumu Kimbangu. A débattre na ba bouddhiste, a débattre na ba islamisé po ala kisa rien que bozindo pe bokasi ya Mfumu Kimbangu. Wana bandeko ya BDK bango bate akakutu plus longia kongone mwanda semi yende kwatulendo. Bino bandeko ya BDK bokoka kolanga te boyebi tango nini bino botangi Mfumu Kimbangu kala te awa. Église Kimbangiste depuis kala bango bazala ba chrétien. Wana ngatende na kolobela bango moko ba mibengaka ba chrétien. Donc kombo ya Mfumu Kimbangu lelo bolinga te pona ba positionnement politique. Bodzwa eteni te nesongi nzila zeko sala mosala ya lobiko ya loposo moyindo. Ata boboyi 4 hommes président, ata boboyi prophétie. Pour les lots bateaux, comme ba donneur des leçons. Bateau mosu basé ko zo kombo ya Mfumu Kimbangu lokwa slogan. Toloba ngo na ba manaka eleka, goli ko somo kwa joyi mwa molonga ni na ye, mikolo wana okwa bolingo ya sike ko pelaka, sokwa tuti libaku, akangi kombo alianga na ye. Atiki na mafuta zeko kalinga soko mbolongo soko loko nini, atangi kombo alianga na ye. Te Mfumu Kimbangu état d'esprit. Mfumu Kimbangu aze slogan te. Mfumu Kimbangu aze slogan te. Soko diko tangi e Kimbangu. Obeti libako tangi e Mfumu Kimbangu te. Mfumu Kimbangu état d'esprit. Lelo bato bayebi bo Mfumu Kimbangu na miracle. Mfumu Kimbangu alapumisaka bibembe. Mfumu Kimbangu amonisaka ba aveugle. Est-ce que yango ezalaki message ya Mfumu Kimbangu? Esika nini Mfumu Kimbangu ateyaka bato message na ngai na yei kolamusa bibembe ko monisa bakufi miso ko telemisa ba eboso esika ni te message ya Mfumu Kimbangu ko jwa baindo na mabele ya boumbu ko zongisa bango na mabele ya bilaka pe ya bosongi yango wana message ya Mfumu Kimbangu role ya Mfumu Kimbangu kozwa lisusu baindo na mabele ya boumbu kozongisa bango na mabele ya bonsomi epai kani tata akeli likolo na se akoyoka na lisusu malonga na baindo. Lelo nazali koseka moto mosu abengi oyo tango mosusu ayebi kombo ya Mfumu Kimbangu
mpona manaka nesongi nzila basali na baindo bolamuka lelo bakomi ba donneur de leçon base kopesa leçon fumunkusu ifalaki alobela boye fumunkusu akokaki koloba te 4 président fumunkusu akokaki te lelo okopesa fumunkusu mosala lelo kolakisa fumunkusu kolobela ntango alobelaka fumuki mbango me bino boyebi ebele bobengaka endoki antichrist botraita nesongi nzila de tout le monde te tokolikia bapositionnement politique ekumba biso na libunga te ekumba biso na libunga te po esika tokomi lelo ntango mosusu mpe bino bandeko bokokai kososola pour 500 sièges na députation nationale 16 000 et quelques candidats toke na députation provinciale pour 700 sièges 21 000 candidats bato yonso bayiba malamu na politique bato yonso bakei kolia na politique nzoka nde yawa na bamanaka ya biso baindo bola mukatolobaki nous n'avons pas de politiciens. Président de la République alelaka kala aze même pas na 12 personnes akosala na ba basé kosala politique yango to zongi lisusu na discours à chef de l'état te silikisaki bino alobaki regret na ye akoki te ko transformer homme congolais ba politicien bozwi yango boluki bolamba yango ndenge bomeseni kolamba koloba n'importe quoi fingi ba peuple congolais bazalaki baniaou alingaki bongolo bongo banani te boyebi ke cerveau ya peuple congolais est détruit wana boyebi yango ata badwi bino bandeko ya mikili ya poto na lobaka yango mbalombala bosembo zena ntina te bati yango bizeuzeu lelo babugumese presque yonso ya fili ya Kinshasa bana ya poto botala ba commune tokolikia posezete to s'attaquer na ba individu mais biso tozongaka na source esika tokei kolobetelo ya bapaya etelo mondela kumba est formé soko ba vaut rien raison pour laquelle bon mais politique 4 ou 5 diplômes basés sur Coca-Cola, à mon côté, pour y avoir la peuple. Mondele a confisqué à Tangana Makasi, m'appelé Yakongo. Afrique Yonso, sous contrôle, ya Mondele. Charte de l'impérialisme. La frontière est divisable, sont divisible. Na volonté là-bas. Aucune banque et qui contenir montant mon dépensant 2 millions de monnaie. Mbongo yonso ya ba dirigeant politique na mboka. On ne parle jamais de génocide et si ka ba intérêt ya bango ezali. Wana to tanga yango ombala. Peuple congolais, peuple africain ba yebite ko kota na kati ya etumba yezingeli bango. Mpo ya bango ko répéter lokola bande magnétique au mondela zeko kotisa bango. Soko mondela lobi président na bino génocidaire bango ba répéter président na biso génocidaire. Soko mondela lobi président na bino assassin bango ba répéter président na biso assassin. Peuple libyen répéta ki yango, peuple ivoirien répéta ki yango, le peuple congolais basé ko répéter. Nous n'avons pas de politiciens. Nous n'avons que des marionnettes. Sokoto aki na ba politicien. Tango président de la République a sali révision ya code minier. Na opposition ba ndaki ba kota na sima. Po wana nde bolamu ya peuple. Wana nde bolamu ya peuple. Mais motako tombola mongongo te. Président Telemi alobeli mandat ya Monisco. Lelo boze kotanga 17 ans ya président Kabila asali eloko te. Po nini botangi pe soko 18 ans ya mandat ya Monisco te. Na ebele ya budget leki na budget ya mboka na biso. Mpo nini botangi yango te. C'est l'unique personne à battre, c'est le président Kabila.
kolikia peuple akoma mature. Lelo matondo na bandeko ebele bakomi kobenga biso basosoli ete tolobaka te po président Kabila pesa biso misolo, tolobaka te po ya kosala plaisir na moto yoko, tolobaka mpo moyindo esengi atwa bonso, tolobaka po etumba ya nesongi ya nzila alakisa bato nzila pe bonene ya mfumu kimba. Tango tolobelaka boumbu omoni lelo eze pasi mpo ya biso ba donneur de leçon. Bato mosusu bakoma koswana na ba télévision soko ndeko ndombela ze koleka boye ya vimbani ya pasuka te boko pasuka te. Mais toze kopekisa bino kosilika po AVC komi boko sala ba AVC. Tango tozaki koyebisa bino immaturité ya opposition congolaise, bofinga bochola mabe. Mais bomoni na Genève ba botoli bango ba téléphone po mondela imposer bango candidat. Et bandi mbula nini opposition esangenaka te. Na 2011 président Kabila la ki opposition abi ini ou pas na ko battre bango. Bakokaki ko sangena te, lelo pe bakoki ko sangana te. Opposition ezene lakeli. Opposition ezene lakeli. Bino bo sirikato te opposition e alaka na elakeli. Mais tel lelo nzambe depuis baswana na opposant na ye. Poni nya ina satana, po satana mitia ko opposant te. Bino nde bokomi yango na mokanda na bino biso osimbaka te. Te opposition nankota na biso ezete. Un opposant na lingala na kikongo na swahili na chiluba azete. Bokokoka pe ko défendre yango te. Mais botala bo observer nesika bo silikaka moto ya mayele alandaka ayokaka. Bo observer politique ya Felika. Opposition ezalaka pona ko freiner élan ya mboka. Et pas na bango ba mibengaka ba gauche na ba droite, e basala ba démocrate na ba républicain ba proferaka mingi ko benga na bongo po gauche azalaka ennemi ya droite te. Droite pe idem azalaka ennemi ya gauche te. Nandako nengwa to goliko sa sexe opposé ya yo mobali. Maze ennemi na yo te ko pesa pe ko yamba nde boko sala foyer. Mais bolandela ba politique totangaka ombalombala. Totangaka ombalombala. Opposition na feri ke zepona ko freiner élan. Bonne marche ya mboka. Lelo esika yeto komi. Toyebisaka bino soko toyaki na opposition mati douane ya République démocratique ya Congo. Douane plus cher au monde. Nano balobela te. Toalaki bokomela biso bobenga ko opposition te bino bolobela ko opposition te tozalaki na conférence oyo ezalaki kosala état ya mboka po tolobelaki esika touti esika tokomi pe esika tozali kokenda invitation kendeke pa yonso na opposition pe na majorité yango na zongi na esika na toloba tout à l'heure nous n'avons pas de politiciens. Nous n'avons pas de politiciens. Ata soko boko voter, ata soko boko élire bango. Te bazé ko kota wana bateki mapango. Basala ba fiche, basala soko ba banderole, basala oyo ba ko sala na campagne. Lelo ba zongi nazaki koloba yango. Lelo ata ba yambi bango na wese ba kondima solo ya zongo. Po ba komi na posa ya pouvoir. Maintenant nya lobela peuple. Nanya lobela peuple. Tobengisa bango na conférence. Eze pasi pe mawa. Malamu bakenda conférence, soko bolimbisi bakenda concert, esika bakobina mindule. Mais sika bazeko luka bolamu ya peuple bango bakoyate. Mais interpella kabino te.
interpellaka bino te. Toloba na bino mbala mbala moto alingi kozindisa imbwa na ye na mai akokoselaka ye maba. Qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Bato wana bayebi pourquoi baluki échec ya président Kabila. Na bamanaka ye tolekaki tolakisaki bino papa lokwa papa Kengo. Soko azali kotala tel alo ndenge président Kabila azali kokenda bazali koluka kozindisa ye bazali mitema mabe. Tolobaki yango de vivant ya papa Tshisekedi boyebi esika mboka oyo ekufelaka. Lelo Bolandi bauti kokanga soko chef militaire ya Centrafrique kuna na France. Meto tuna kabino moto nini akoki asala rebellion soko loposo pemba parene yete. Mandoki bakoteka ka wapi? C'est ça. Moto moindo, moto congolais oyo président Kabila lobaki regret na ye. Akokite ko bongo la moto wana peuple africain na kati ya christianisme osé et l'autre côté inutile. Yango soko ba pesio mandoki babi kenda ko bomande ko na ojoyo ye ko bo. Irresponsabilité ya opposition. Ba signer ba contrat nini na mondele. Soko bazé ko bunda po ya peuple congolais. Po nini makita yonso libanda. Moïse Katumbi Motu parrain ya ba politicien congolais. Jean-Pierre Bemba oyo uti komona 10 ans il y a injustice ya mondele. Ma la grande surprise moto il fallait qu'il bima aya tonga lisusu boyokani. Oyebi lelo ba politicien non, c'est-à-dire na koma kana esika moko na lobi peuple congolais on dirait peuple sans cerveau. Lelo bato ba redonner lisusu confiance na Jean-Pierre Bemba na habite après 10 ans. Jean-Pierre Bemba zalaki président, vice-président na période 1+4. Vice-président chargé à finance. Accord Yamboudi ba signé yango na période de Jean-Pierre Bemba. Et futamate po nini ye opposant oya salaka na souci ya peuple. Toleki wana tokei na ba élection. Entre le 7 et le 9 décembre, ce qu'on a beau sanité 2006, après l'élection, président Kabila, Marcelin Chichambo, Lelo Vital Kamerhe, Bakenda Kotala, Jean-Pierre Bemba na résidence privée na ye. Tel alo baloba te masolo basolo la na ye. Baye bisa bisote. Mais tout ça la kabe élection. Jean-Pierre Bemba na souci à peuple. Tout ça l'élection a échoué. Andimi échec. Ma boyi. Brassage ya milice na ye. Azalaka. Président, soko sénateur, awa na République démocratique ya Congo. Mazalaka na milice na ye. Basoda na ye privé. Boyebi abima ndenge nini. Tango engindaki bango bazalaka protégé. Nzoka tango mosusu soko andimaka armée na ya yaka na bango bakota na armée nationale na FRDC tango mosusu nde bakangaka ekuna esika kima te. Ezeko servir bino leçon te. Lelo ba politicien ba ye lisusu apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Tutunaka ba ministre ba gouverneur nani azata na mokala ya bilango ya kolese la peuple
nani azi ata na mokala oyo akolesela peuple congolais. Tango esengi ba défendre le peuple, ba ko défendre ka peuple te. Tango esengi ba manipuler peuple, ba se servir na peuple ko ba bouclier, nde sika ba ko djwa peuple ba ti liboso. Lelo Rossi Mukendi azonga na si amabele hein. Martin Fayulu ake kotala ye mpo akosa lisusu bato. Mais moi si na ye bisabino boti ya micro. Combien des opposants bakendaka ko rendre bango visite? Rossi na si amabele, moi si na bana batikali. Pona libela bana wana bakozala ba malheureux bazanga tata. Mais tango bazalaki koluka ko se servir na ye, Rossi azalaki très important. Pour fouetter les maliboso en ganga. Lelo, moi si na yenda zeko comprendre que azanga mobali. Bana na yende lelo bazeko comprendre bazanga tata. Mais ba opposant ye babimisa ka libanda lelo bana na bango na mikili ya poto. Lelo bazeko bunda lisusu. Badzwa lisusu bokondi. Bako bakolia. Botambola na ba cabinet ya bakondi ya lelo tango na lobaka opposition pe majorité secrétaire a kozala moto mosute soko likango na yete petit frère soko petit frère te petite sœur mais tango ya kobunda petit peuple nde abima libanda tango ya kobunda petit peuple nde akenda kofinga la police akenda ko provoquer akenda ko tumola la police. Biloko wana so partout. Yango torobaka sans Fumukimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Sans Fumukimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Oya zena vie contraire à Yafanda tolakisa. Lelo ba gilet jaune basé ko paralyser France. Média soko ba chaîne internationaux etikali libanda ya réalité wana bakolakisa te soko yalaki yawa mouvement yeba juillet jaune basali na France Belgique kotumba mituka kobuka ba magasin elingaki eza lombala kodramatiser bango wana na Strasbourg ba fusiller bango armée yo sont mobilisés. Mwana mobali wana esengi ba joyeux vivant to kufa. Donc so bakoki ko joyeux vivant te bako tirer ye. Wana moto akolobate droit de l'homme est inexistant. Droit de l'homme est inexistant. Soko ya laki biso awa ba brandire bankufa bibembe na biso mokili mobimba po balakisa ke moto moindo azena ino nyama. Soko ya laki pa na biso nde baze ko revendiquer loko moko batumbaki ba pune na banzila. Wana bala kisa mokili mobimba bomona conscience ya baindo lokole kwina pa ya mwana ya nzambe mwana Maria te biso to kolobate nanya koloba wana bana ya nzambe loposo moko na Yesu te to longwa na ino na mwa bonya mawana c'est-à-dire ezena makambo ebele lelo biso to kote yango lisusu te. Rien que soko bato babandi ko comparer. Rien que soko bato babandi ko comparer. Lelo ba komona ete etinda ya nesongi nzila fumukuzu kya mzana panda na ngola. Eze be pona koluka bolamu ya bato. Mais avec Josie. Lelo 9 millions de morts. Hein? France tient mobilisé lelo soko 350 militaires, 2 hélicos, tala biloko ebele po baluka be moto moko. Moto wana pa bomi soko bato mine ya pamba na ba blessé. Biso ba indo 7,9 millions de morts commandités par les impérialistes ba européens. Chapeautés par les États-Unis, c'est reconnu au vieux sud de tous. Maintenant nyakolo moto akoloba te tozeba bintsekwa tozeba ngungi bampese ebe bangungi matanga te bakoboma ndenge balingi
ngintsekwa bakoboma ndenge balingi bango deux personnes soko bakufi bato bamobilize armée mboka yonso paralysé po bato bakufi tolobi na lelo tokoki tonganga te me bokompare kombo ya yesu nde esali bashege lelo te tozwa kombo afumuki mbango lokola slogan te tozwa kombo afumuki mbango lokola slogan te ndenge namoni na bamituna ye bokomeli ngai awa tozalaki kopesa fumukusu raison mais depuis akota na président Kabila nde tobaya ye ntango opesaka fumukusu raison salaka nini etumba lobi kwa loposo moyi ntango oyo yo lobi ozalaki kopesa fumukusu raison osalaka nini na etumba lobi kwa loposo moyindo opesaka fumukusu raison dimanche okendaka église kobelela yesu lelo naze komona bato ebele yango tolobi kombo afumuki mbango soko bozwi yango lokwa slogan napesaki ndakisa ya goligoso azwi liyanga na ye soko abeti libaku lokwa bolingo eza esika akotanga kombo ya liyanga na ye soko mikolo naze kofivre na tonton roger ekomi libaku nyonso tonton roger atika na mafuta mbila tonton roger mokolo akokoma soko na tonton pablo kombo mpe echange soko abeti libaku tonton pablo lelo bana babimi na mikili ya poto biso bana bilaga ya mfulusi kimbango biso nde bakitani ya mfumu kimbango me dimanche akendaka eglise dimanche akei eglise bakei koteya ye noe bakei koteya ye yawe kombata azali kotombola foto ya mfumu kimbango azali na tashubiri po vendredi fo akenda moske te okoki tobundela mabele en état chrétien okoki jamais kobundela mabele en étant christianisé jamais jamais po christianisme nde ekomplota mpo ya koelimine fumu kimbango christianisme nde ekomplota mpo ya koelimine fumu kimbango 30 ans na boloko ajwa mwasi ya moto te ayiba eloko ya moto te bana na ye batikala lisusu komona ye te e na kamwaka mpe na bango bana ntango bazali koprone fumu kimbango lokola mwana mosala mwana etinda ya yesu me bokoki kokompare te fumu kimbango azali kotambola na bomoi na sete na motu yesu na pasi ya sete tetanose babeti na 10h na 14h aleli mpe metika ye moke avant tokoma 15h adoki wana masolo na bino boyebi aleli tato koki olongola kenyo ya makila pene na ngate me yo yaki pokufa kobanga okufa poni me fumu kimbango babomaka ye te akufaki mokolo alobaki na kozonga alobi na 15 te wana bakobeta te wana bakoloba te mpo ya bino fo bakumba bino président Kabila akenda bamécanisme nini bapesi bino oyo ekobongisa mboka oyo pétrole na maboko na bango or uranium coltan bomengo yonso na maboko na bango cahier de charge na bapays yonso ya afrique balongola lisuba po asimbaki pétrole esika bafrançais bazali koexploite pétrole président de la république akoma te lokola lisuba amekaki korevendike président élu démocratiquement na Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso abeta ye mandoki babeta bombe te na capitale lelo président Denis Sassou Nguesso ngwanzami esika nini barevendikaki barenversaki pouvoir oyo ezalaki eli te mongongo na biso peuple noir epesaka te donc yango tolobi bosilikaka te ntango mosusu bozali konganga mpo mondele azali na nsima na bino azwa bino babande magnétique bozali korepete oyo enregistre na bacerveau na bino ayebisi bino président Kabila étranger boye bolobi étranger balobaki na bino Eduardo Santos moto ya Sao Tomé Principe Eduardo Santos moto ya Sao Tomé Principe étranger balobaki na bino Omar Bongo Dimba moteke ya plateau na biso awa na Kinshasa soko na RDC bino pe bo répéter Omar Bongo Dimba balobi Denis Sassou Nguesso moto ya Équateur na biso awa bino pe bo ndimi bo répéter ba bande magnétique
boze kosala eloko te kouta na vi na bino. Lelo na bakoko ngwanda bakomi ba donneur de leçons. Ala kisabino li gablo ye yatikaka ye motazalaka na souci ya peuple soko zairwa lelo peuple congolais atikaka nini. Lelo komo bimisa kombo kanambe abotama te tolobi azali lipasa kabange ezali kaka lipasa epai ya baswahili pa baluba balobi kabanga bolakisa kombo na ye ya lipasa te lelo bolakisa te. Mais kanambe génocidaire occupation baterme ye mondela kotisi na baservo na bino. Nzoka Afrika ini nde Afrika ya bokasi. Union fait la force. Te bazeko kabola. Tokoki kozala malamu te na Rwanda. Tokoki kozala malamu te na Uganda. Tokoki kozala malamu te na Centrafrique. Mais pas ina bango. Moto salaka na France, afandaka na Belgique, akokota sans visa. Bati abiso ba ennemi. Ata bamboke tutani. Deux capitales les plus rapprochées du monde. Kinshasa, Brazza. Mais toze lo kwa binemi. Toze lo kwa binemi. Angola, o ezalaki mboka moko lelo na RDC. Na Congo Brazzaville, na Cameroun, na Sud Gabon, Rwanda na Burundi, Royaume Congo. Lelo babimisa yango ba mboka batia biso binemi. Batia biso binemi. Loko kuna colonisé par des Portugais, basé ko ba Portugais. Ba Congo e bongwani, elobeli e bongwani. Azeko zwa moto uti na République démocratique ya Congo, loko l'étranger. A respecté Portugais, m'a sacrifié Congolais. Ndeko na ye moyindo yango bakotisi tena bino mingi bandeko ya diaspora boze kokoka te kosangisa mbongo po kosala ata baizine ekosala bajus naturel po ya peuple congolais. Mais soko esengi mokolo wana bofinanse po bato babima basala désordre boze kotinda misolo bakabola na bato ya zododo bapie basakaje teleko ye tokolikia ezeleko ya fumuki mba moto ekopela ezanga almete ingeta bafrançais balobi barusse babatemi na nsima ya bagilet jaune. Ce n'est que le début du commencement. Ezekaki ebandeli ya mobanda. Le début du commencement. Loba biso tozanga personnalité. Loba biso tozebi ntekwa elakaka nesongi ya nzila. Soko toze bato na makila na mai lokwa bango. Mokolo moko ekosila. Mais quand ngai na yo moyindo tozwa conscience. 4 personnes bakufi na France. T'as la mobilisation. 7,9 millions de morts. Bilan y bataka record na mokili. Tel les alaka revendiqué te. Soko bolingi botala yango, lokola bokomaki koloba makambo ya esclavagisme mingi, ba détourner bino, ba tindi bino na politique. Système ya bonne année passée tout bien. Bonne année auto souffrir, mais soko to komi année prochaine, bolobi bonne année ele kaki kuta année passée to aki kutu bien. Tango esi to somba ki biloko, tango esi to somba ki bilamba ya bana. Tango boko koma lisu na bonne année wana, bokumi si bonne année ye bofingaki. Ah, bonne année trop passion non c'est trop. Ya année passée kuta ya laki bien. Mais to sala ki na bino na année passée bolobi bonne année mabe, ya année passée bien. Nde bokolo ba pe kaka bongo na ba président. Bobengaka Kadhafi dictateur. Dictature na yango salaki carburant na moins $1. Lelo botiaki démocrate na Libye. Gaz comment ya koluka. Mais bosalaki yango, mais impérialiste bosalaki yango po bo gérer pétrole ya Libye.
gaz ya Libye lokola bozalaki na limite na période ya président Kadhafi. Laurent Gbagbo tango alobeli café, tango alobeli makasu. 80% ya fabrication ya coco, soko ya coca bolimbisi, eze makasu. Cacao ekoutaka na Côte d'Ivoire, mais chocolat c'est lix, pas ba ivoirien. Ba français nde bakosakanaka na chocolat. Tango Laurent Gbagbo alobi, lelo yewana na CPI, injustement. Mokili yebi, bayindo bayebi. Que bakanga Laurent Gbagbo pour ya nationalisme ba discours ya ye ya komaki ko prononcer nanya zeko revendiquer te boponaka Ouattara oya soka te na ba élection batindaka bebino bayindo soi-disant intellectuel bozoi mwasi ya président Gbagbo première dame bozeko sakana bo pikola suki mabe bola kisa na public na robe de nuit mabe ba imposer bino bo sakanela ye bo humilier ye mais ba protéger Sarkozy assassin ya président Kadhafi ba protéger Bush assassin à Saddam Hussein ba John Kerry lelo ba se protéger ba commanditaire ba assassin à Mosé Kabila Boulanda kona bango mondele koloba décision ya assassinat ya président Kabila et soit maka na Belgique ba kay ko valider yango aux États-Unis tango esengi to kanisa makambo ye ba kumbi bino na division un tel azé rwandais un tel azé ougandais un tel azé nini Rwanda koki a colonisé République démocratique ya Congo vraiment vous êtes sûr so que c'est le pangote oyo mindele batia po ya koluka kobimisa bomengo yeba ko ibaka na République démocratique ya Congo tokoliki alokwa tozongi na etando biso tokoloba ata boko kana to uta na tombo tokobanga te kozonga kasi susi alaka te poto tokisa mitema ya bino susi alaka po ensemble biso na bino toluka kotonga Afrika ya sika totonga boindo ya sika yango totia mfumu kimbangu lokwa ndelo totia mfumu kimbangu lokwa mokoloto totia mfumu kimbangu lokwa état d'esprit kozala ya baindo nesiko kenda kopona Martin Fayulu nesiko kenda kopona te mfumu kimbangu état d'esprit soko toti mfumu kimbangu état d'esprit okobenga lisu Rwandais munguna na yote tokoyeba ke Afrika tokotonga yango na bosanga soko kuna balobaki na nkota na bango union fait la force biso tolobi bosangani kosala ka bokasi ya bato tolobi kimia mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbaleze ko ya pona manaka isusu matondo